soki ezalaki fali nda mekaki soutenir Ferregola na télévision boy nde bawaror bakabwani parce que bawaror bazalaka na mitema mikuse. Ferregola bagaulois toza ba grandeur d'esprit lokwa Ferregola. Muka paper va gaffer. Paper ve kuna pesi fali bonne chance à gaffer. Fali azwa risque na mekati. Ameka bawaror bakabwa no kese kufa. Ce qui fait rigoler na bête concerté, après s'il fallait courage, bwenge bo interpréter. Bwenge bo cause offert après s'il fallait courage pour ça ba wario ba soutenir ye. Ya mukolo asa beta ki. Ana pour ça soutien na bien motute. Aza juste sage et asa la ki mukolo trop sur na voix na ye. Aibi ki ako beta batu so ki ba tie micro a muto kufa. D'accord. Il fallait que tu aies dit que tu kombo wera. Mais si bozo kamo pa tangi kombo ya fali. Mo kamoni. Héritier ou ta kuto otine ko chrétien ba gaulois kalate. Matangi na kombo héritier. Apesi na date à concert. Wana boyoka ete. Pour bon na ke bo ba fan moko agité manque actualité promotion exacte mais bo kana ko finga na ko sekebele te e bo sa promotion bo tikali na quelques semaines ya concert bo sa promotion to e ba ke fali auto bimisa album bo cha ba live bo cha ba nzembo bo lingisa biso ba nzembo afali bo expliquer biso ke fali auto sa featuring na Wizkid to ana besoin explication to ana besoin promotion to ana besoin to yeba ke drapeau amboke linge ningana lisusu congolais moko linga matisango. Mais là on a l'impression de concert est annulé. Na concert kolobe la concert na pibi boza absente. Mais kotanga kombo a fait représente. Yango bino ba journaliste a faire eto ya fali. Pour nga se na vandi na canapé na nga Ikea oyo. Na ya comme ça promotion à faire mon président, mon papa Hervé. Na koko bando sala live ata di live no tanga kombo fali te. Mais là on a aucun mois boza absente na promotion fali leader na bino. Mais présente boyebi quand même que faire sala ki émission do botala ki. Hey fali ana chance te. Président on a chance en plus sotika na quelques semaines à concert no. Ya nzamba sungo ko côté ba lobé il fallait une chance te ba journaliste ça fallait sans aspect ba journaliste ça fallait autant bango so yeba te bora poto agité ba là ta compliqué na ba journaliste ça fallait et pas sur mon journaliste moi qui concert a fallait la type Versace moi ndenga na boma bango na Adidas Arena ba za bon te ndena kenda ti Suisse aki impresse de Lausanne na sombelinga ba Versace chemise penza ba auto kata na mati pe na podium na obamba leader na faire mbongo yo mazo bisangala baron e koki yeah ba journaliste a fallu okoma na podium ndeni be 50 ans kange catch bo kange pe na sa podium consigne se pe sama bano aba shego aba papa ba finga aba tatra ba mama ba tumusika nanga mais biso kuna na paper veto zoratina misuni bilongo bala me paper veto gezala kibino bana basi ba warrior. Parce que ba warrior tous amis bali na bana basi ba tout bana bara basi bazaka na kanda peni zuwa peni so ezalaki bango mais sikoyo déjà basi ba négliger fali et allez-y voir depuis faire que la salle émission après si soutien na ba artiste nyonso après si mutu moko te mais zaka ba fanatique ya fali et ba fanatique ya Werason na hérité nde bazako silika mais le reste ba fanatique wana bazako sepela mais botar ba to moko ba lingi unité na musique te. Pour bango soki unité za na musique bango ba relier sur internet te to comprendre déjà ba jeune bino to comprendre bino déjà boyebi ki bo vivre na polémique bino bolinga à chaque fois faire avec la télévision aboyi alobi ba tant comme ba artiste musulté comme ça bo récupérer ngo za la sujet à moquerie po bolia na mbongo et Ferregola kangi boutique ya ba bonbon Ferregola kangi boutique ya ba bonbon na ye akopé sa subi na actualité te akopsala rappeler sur erreur wana te et siko bokomi coincé bokomi kolela boleli na te bokolela bo souffrir non te beaucoup souffrir boza na concert boza na album ibimi mais boza na capacité ko consommer album
boza na capacité botikali ba sujet ba live na TikTok ba Facebook ba YouTube fere na fere. Donc bino boyebi ko capitaliser champ eloko bapesaka bino te. Faire apesi bino message le bo capitaliser message wana bo sala lango siko kino les padres pas soutenir biso comme ça to consommer bi album na biso bolingi na bino ko sala lango te. Faire ko kwa zana ma yela za pe stratège a jouer na jeu na bino. Siko bino bokomi ko lela album kuna pe leader azo lela kino album ebimi mais ezo beta te. Siko bino bozo koya ko finga faire bozo ko diminuer faire. Bo sente ke faire za mutu munene. Faire na kangi masolo musique na Afrique na monde faire bosse kaka faire boti mais na au finish c'est faire qui devient gagnant lelo sou faire gagner bino na événement na bino me faire gagner bino sous plus album eza bino eza na terrain me faire gola na tanga makolega bino et puis ça bino leçon faire gola za n'importe qui te faire gola za utiliser sagesse na maturité na ye yango pe si lelo faire gola bato balinga ye bato balinga faire te pour ka pour la musique non bato bazolinga koyoka faire bato bazolinga comprendre faire c'est parce que faire gola tango ya na télévision a dégazaka ba énergie positive eza ba sagesse na ye ba intelligence na ye muke wana zana na diplôme te maturité na zana tanga na ye te mais as stabiliser na makambo belé faire gola gagner déjà vie na lo bana bino tout le temps faire a déjà gagner sa vie faire a besoin polémique te biso to yaka nde ko recadrer bato oyo ba yaka ko fixa komba faire gola tous les jours biso so bato la vidéo tous les jours te to sala la vidéo tous les jours prototype kala sous place te pas de temps mort parce que si to tiki temps mort beaucoup profiter beaucoup négliger faire na internet alors biso to zona pour défendre faire ko défendre la rumba parce que la rumba eza identité na biso eza musique o faire gola zo ko salango na motema moko azako défendre na motema moko et musique na biso le pose à la musique c'est grâce à faire so peut faire gola parce que faire kena déjà horizon na kala botana nzembo na liboso banzembo ayimba au bord de l'amour ayimba déjà zouk na deuxième album na ayimba déjà ba zazu et c'est déjà ba style matanango avant misa boîte nora ile no checker les pete à l'accepter no ba couleur muso musique mais akena musique wana te me ba rumba c'est belé mais azoboka ka ba moko wana pona ko sabino kino naza capable ko sala ba style belé à musique mais nga dans un devoir ya ko protéger rumba parce que ça patrimoine na biso ba congolais mais cela vous ne le comprenez pas parce que faire banda on album na si ya liboso ya mi ba donc tous les albums faire ya kana mablo moko wana boye couleur za ya rumba te pour que sabino que non naza capable de salva style belé à musique voir nga s'adapter à tous les styles à musique donc naza prêt à confronter n'importe lequel style à musique mais ba artiste na bino abia que nous sala abeta musique eza na ba français na ba anglais mais akoki ko yemba na variété française te mais ce que au lieu de me faire la variété française au coup déjà fait la zanango nzembo ko amour l'histoire nzembo ko regarde-moi nzembo ko pyromane ezali zo sala ba preuve nango na terrain ba produira bango nzembo ya pyromane nzembo ya falina ya gimis ba produira bango na Yotras eza maison de production française artiste aux en plaire na bango tout banzembo na yezo ba vie belé eza ya faire gola des qui na ba milieu belé ko ya bango bima inane ava ya faire mais ya faire go ya sima ya faire go le ya bango na chaîne puis ya faire na chaîne ya bango bazo banzembo na ba producteur bazo banzembo na ba tina ba chaîne na bango mais siko o ya faire ndele ka bato wana pour na kusabino que faire gola quand il fait quelque chose a sala ka mama sécurité a sala ka ngo ya solo ko benga bitro ka concert ya anniversaire mais ako yembelo c'est comme si azana studio yemba c'est comme si obete le concert ya munene c'est comme ça sala musala na yo lo ka ndengo lingango komi linga yo moko te linga na boulot na yo yango faire gola le ko coincer bino komi na ba capacité moko boko ka lisu ko sala na bino le ko malonga te boko mo sala vite fait musique eza bien arrangé te mais bozo copier ba sonorité ya yi faire combien des albums bobimisaka sonorité à faire zanga na katité mais faire gola comme ça album beaucoup de sonorité na bino na katité na faire été et faire gola vie avec les innovations ayaka na be streamer za na musique na bizoté chaque album faire yaka na ngo yaka na ba streamer musu za na musique na bizoté mais a intégrer kango mais ce que bino bosala kango te mais bozo jalousie faire pamba bo continuer ko souffrir